Bande kwa bolingo mbote na bino partout bozali. C'est le pasteur Jacques Dinapanza. Bande ko na osala bino video oyo eza mawa pe pasi. Na komona tata abali mwasi azana bala misato ya yebite ke mwasi azobala bana wana baza na misala. Alors na minute na bala bino ba paralyser papa. Mama pe kaka na kati ya ndako eza deux groupes ba doki yebi ba koti déjà malade. Mais mobali wana po abika soko abiki ça m'étonnerait. Balobi tout est possible. Mais ba conditions eza na kati ya ndako wana eza difficile peut-être abika. Mais moi si pe soko ba sala attention te akoki kolanda. Bandeko, ce n'est pas pour rien que bando ki balekaka na ba réseaux sociaux pour nous critiquer basal na nzambe. Po balobaka na bino ke bokimaka ba église, bokendeke na bino te baza boye na boye na boye, bazosala nde musala na bango. Soki yo koti na ba jeu wana, jour ko belo bandoli ko basala na nzambe et comme trop tard. Ngana sina yambina banzi 4 personnes bauti ko kufa. Bauti ko kufa déjà. Bazoe pa nanga tango eta et komi mabe. Mususu wa ingénieur na tuna ki me banda kalawa pour ko luka ngate. Abitenga nga luko na 2018, 2019, mais to basala ko ba mission ne belé et banisinga. Ah donc yeba ite bango sa musana bango. 2 mois après na 2023 bien 24 ayo kufa. Et belé 4, na bija 4. Il faut que yeba ke na ina rappeler bino ko moko. Basi nyonso oba lekaka na réseaux sociaux pour na ko finga ba sana nzambe botola bango. D'abord baza ba divorcé. Baza déjà na problème ya mibali et baza ce qu'on a problème ya sorcellerie, c'est grave. Donc si moi c'est une femme seule, elle a son problème ya sorcellerie, c'est fini. C'est fini. Mais tala bango nyonso. Oh aya ko papa na kusana nzambe eloko liboso. Obala t'es divorcé. Jamais au mona mwasi oyo azana mobali azana kimia aya ko leka alobako pasteur boy. Non, bango tout, ce sont des divorcés et na sorcellerie. Bomoni o baliguti ko leka mikolo yo mibale. Moko leka ki pa ya mususu wana, mususu pa leka mususu wana. So botuni ba ombali ko tozana mibali te. Pona nini? Pona kindoki. Alo bandi ko ngai. Boko landa video oyo bande ko soko yoki yango olandi yango partager na basi pe na mibali. Et surtout bino bande ko basi o bozana bande ko mibali il faut ko solola na bango pe ko kebisa bango. Mibali ebele baza ko kufa pona makambo ya libala. Mibali ebele même na poto o bazo kufa pona basi. C'est vrai que yo ndeko moi peut-être o bien te mobile no yo ka yango. Mais ça be sengo mingi oyo ko même pas ndeko na yo. Ndeko na Kinshasa azako saba faire na ye. Nzoto makasi. Lukola mobali atala bota mwasi, mobali atala elo mususte. Mobali atala ka bota mwasi. Alinga taye baso na famille pauvre toté. Alinga peta ye basoki mwasi ozo na famille kindoki toté. Mobali atala ka yete. Mobali loko za besoin ki bota mwasi.
Alors, mobali alingi mwasi na ndenge ya motema malamu ya mibali azwi mwasi na bana misato ale atindi bao na poto pomi ya mike eza komonana bandeko bolanda yango bia bokoyoka suka nango ndenge ezosukela mwasi aye mobali mpe alandi ye babande kovanda ensemble histoire oyo nazoloba ezoleka na Hollande. Mobali aye sanki ayeba ke trois nyonso na bengisi baza na sorcellerie mpona mama tolobi na eloko te mais bana misato oyo ya mama oyo baza na sorcellerie. Mama abandi kobota na mobali wana na poto baboti ya mibale baboti ya misato peut-être baboti mpe ya mine. Sikoyo, qu'est-ce qui s'est passé? Maman a kende église te. Papa pe asambelaka te. Soko tuni mama ba pasteur na mboko yo. Mais yo eko lukanga ngabe za pasteur. Yo eko lukanga ngabe za pasteur. Ba pasteur na mboko yo tout ça a préféré ça la commerce na ye azoka mboko na ye. Mobali pe église akendeke te. De foyer moko donc ya mawa. Mobali a sentir que on dirait santé na ye nete ezu kama kokoso. A beninga il paraît azwanga te. Tango alingo benga mbala mibale amona basalinga ba émission obino so boyebi monde atier. Parce que nga monde atier bayebinga po be mission wana ezalaki émission moko te hein. Lisumu na mimaka pona lobaka tilombo kosala eloko te. Lisumu nga na mimaka yango wana. Lokola lobaka ke tilombo kosala eloko te. Tous les tout batelemela nga na bandoki pe batelemaki. Mais j'ai laissé un mot. Natikara mot moko na lobaka nga na ko gagner. Pourquoi na lobaka nga na ko gagner? Parce que molimo santo eza pa nanga. Dieu m'utilise puissamment et que l'ilomba il va dire awawa. Naba ina gagné pe na gagna. Alors mobali lokola bato misala mabe bazaki au telema mobali alandi voix na bango. Moi benga susu ezate. Qu'est-ce qui s'est passé? Bana oyo bayaki liboso. Baza bana ya alliance mibale. Bana ya alliance mibale, c'est-à-dire baza misatu me ba papa mibale. Alors bango na bango ba envoûter sikoyo papa. Papa est comme sans force à sali relation sexuelle na mwana mususu ya mwasi. Parmi bana ya mama wana asana moko relation sexuelle. Après avoir fait, il commence à regretter, à éviter l'eau de salier. Negonanga. Soki muta pesi moi non kindoki. Mutona bomio ha. Soki muta pesi moi na kindoki, mutona bomio. Parce que ndoki aza hypocrite. Ndoki aza na haine, ndoki aza na amour te. Et loko eza na kati na ye, eza na relation na yo ata soko mokete. Oza la mama na ye, oza la tata na ye, eza na relation te. Yalo mona ba mama mususu bazo faire souffrir pe ba na bango. Na salaki dernièrement ba vidéo mi balé, na lobaki mama alingaka te ba benga ba ne bandoki. Bana pe balingaka te ba benga mama na bango bandoki, balingaka ba benga papa. Ba vidéo na salaki et qui n'est que touché maman moko boyandoki a wuti pe koleka kalate na émission et pas il y a bateau bino boyebi walekaka mais mikolo ya peut-être boyeba ye parce que ba mususu bayoka ki ye bayebi elongi na ete ba komona elongi na ye mikolo zoya
pour ba demander na ye aleka siko alekisa bino longi musala nzambe ba sakana na été Bible lobi na biso otumboli musala nzambe otumboli Jésus-Christ. Ils ont acte des apôtres. Jésus-Christ a dit Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? Est-ce que Paul avant wana ayebaka Jésus pour persécuter ye ayebaka été? Et langage wana ezoloba clairement que Jésus azoloba pourquoi oza ko persécuter ba ça langai bandeko fit un moment et commis bendabika papa mokolo so amoni neti ka moi ça ne va pas à quel hôpital kokenda kenda na hôpital ko beba nyonso ya mwana ko bebe papa ayi kokoma paralysé na bina bino soki mutu apesi mwana yoki ndoki mutu wana aloki yokoloka papa ayi kokoma paralysé ba paralysé ye azaki na faire na 3 sorciers ya bana ya mamo ya bali alors oyo bazaki aboti pe na bango awawa ba oya liboso wana ba pesi ba ona kindoki donc ndako siko etondi ndako bandoki na bandoki mais papa siko yo aina kindoki tende muté malamu bon mama pe bon selon ma déclaration na ye yazana kindoki te selon ma déclaration na ye alors deuxième groupe wana ba moni premier groupe ndenge et comme si papa na bango paralysé c'est-à-dire que na minute ozo ba bino atele magate avant d'arrêter ça fait 5 ans ou 6 ans avant d'arrêter atele magate akoma neti mwana popi baga olatsa kolatisa ye ba couche mobali azali mobali ya fier akotia cravate akena makambo na ye tout ça tala libala pa ememi ye tala libala pa ememi ye bandeko bo se méfiaka na nyonso nazala ba témoignage ebele na banzi semaine on opesa binango po témoignage pe kolisaka Bible lobi na biso na Matthieu 10, 16 écoutez je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez prudents comme des serpents c'est la Bible hein? Alors ce que vous kaka na Matthieu 10 36 bazoloba clairement na kati ya Biblia l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, les gens de sa propre famille. Tala mobali wana pasi euti ye e azwi yango wapi na kati ya ndako na ye. Siko bana o babotami na se a part o misatu wana bayebi ke papa o aboti biso komi boye à cause ya bana wana oyo mama yaki na bango. Alors bango pesiko déterminé pour voir ça la vengeance. Na minute oyo mama pe komela ba pasi. Bana liboso baza déterminé que papa fa kufa. Tala ne ba pese punition. Donc papa comment ko balem so ndenge bébé lobaka papa comment ko balem wana pe bazo tala ye ndeko boyo kanga ndoki aza sans pitié faut faire très attention ndoki alingaka te muta réfléchir
au mona ayelo comme distraction mo. Distraction oya yeli yo. Eloko moko eboma mina sima. Yo zo mona likambo yeli yo boye. Mais abo eloko moko alinga ko sala yo, to atikali ko sala yo. Abomi ona sima. Aye apesa okanda. Aye amemona distraction. Te mikolo dans sala ba vidéo comme ibele, ya ba témoignage, epesa batu kama mayele. Bandeko. Ce qui place batu baza 100, bandoki baza 100. Ba 80-85 basi. Muke ona na bide mibali. Na ebite so bodo zone boyo kanga. Na bandela. Ceux qui bandoki baza place mo baza 100. 80-85 basi. O etikali 25 ou bien 15 mibali. Satan apesa kindoki mingi na basi. Parce que na basi a un intérêt. Moi si a aucun bota, ma pesa mingi kindoki ceux qui moi na zana kachali bumo. Moins de 6 ans. Kaka mama wana boti Yesu akuma koko abandi suna ba koko na ye. Papa vanda na bana te. Papa musane obi kende ko bima ko kende. Et sikoyo surtout awa na poto. Au mona mwasi abomina na mobali atire na charge ya bana ye moko. Sikoyo de fait atire na charge ya bana bazomona ke mama mutu aza ko supporter biso na bambongo na ye na ba moyen na ye. Sans que yo bino bana baye bake exagé. Bana bazomona ba bonnes œuvres ya mama. À partir de ba bonnes œuvres wana mama soko ale mwana batu ba ondimate. Parce que akolobake bozaki bana mike botandela bokolo bino au mona kuta baniko lela. Faut faire très attention na basi ba la pamba. O ba bimisara ma miso pamba. Faut faire très attention. Botala na jardin de Den. Nio katangwa ye atali ya moni mobali motema malamu pe ayebiye. Abi oyo mutapesa nga kombo ya serpent. Donc oyo ayebinga te na kosala ki camarade na ye. Yango wana bomona na makambo nyonso po beba Satan kota kapa ya mwasi. Akota pa mususte hein. Akota kapa ya mwasi atia au désordre. Satan akota kapa ya mwasi asali beauté atindi na nzela na yo ndimiye mawa. Sambwe. Bandeko na minute oyo papa bazelaka akata motema bato basalaka mabe bayaka na batali ye ndoki aka na pitié te aza na haine. Ndoki c'est un hypocrite. Un hypocrite libanda na ye eza très bien gentil mais kati na ye bino mutu bokumisaka mwasi wana za mwasi malamu yaposaka très attention kolanda koseka na ye te kolanda gentillesse na ye te kolanda kokaba na ye te oyebi ye te. C'est vrai dans ça ba vidéo ebele ezoyelanga concernant kaka bamakambo wana. Ndeko nanga yokanga soki mutu apesi mwana okindoki mutu wana abomi yo koboma. Abomi yo koboma. Vi na yo ekomi vi ya problème. Vi na yo eza vi ya malamu susu te. Na banzi mikolo yo batu mo bamonaki bayokaki mwana mwasi moko alekaki kombo na ye Landu. O balandaka mibali wana na banzi bayokaki ye. Oyo akobala mwana mwasi wana etali ye. De toute façon na oya na vidéo na figure na ye. Oyo akobala mwana mwasi wana etali ye. J'ai maudit cette femme. J'ai maudit cette femme. Et mon malédiction wana mutakolongo zate.
bamuso ba comprendre te ba koloba balengi mais nalobi muta kolongo ngo azate naloba ina ye soko libérer bano mi balete ozo kimia jamais na vie et na ola examiner photo na ye après bo benga ye aleka na média botala ilongi ndenge koma basa na musala nzambe te bozo kaka muto azolo baboye mais bimisa elongi ndenga nazo bimisa bandeko mama babwaki na babele azeka hotelema amonaka mama wa koyi pouf pase bandi ye mama abezoki hôpital azotala ndenge mobile na ye eyelaki ye ye pe abandi kobanga hôpital na minute oyo pase eyeli ye tikana benga pasteur Dina Banza yo olingi bapasteur te balobi na bino bokende kosambela te bapasteur bakosaka bino donc Jésus Christ azalaki zoba azoba apôtre atinda bango basala baeglise ndeko nanga kolingaka te bamona kozoba mpe kolingaka te olandaka baémission ya bazoba de toute façon mission bazoba bato balandaka yango bazoba surtout des femmes divorcées et sorcières bamoto landa baémission wana ntango yoza moto mayele landa émission ya moto mayele mpona ozwaka mwa biloko ya bien ochange. Moi mon père me disait toujours papa yaza na classe ni au 3e primaire bongo yo comme na classe ni au 5e bon mais bozo sali camarade pour ani parce que yaza na 5e primaire yaza na 3e mais ozomona teke pas na ye ozwa rien ye moto ozwa pas na yo yo ozwa rien boma camarade wana landa ba oyo ba comme na 6e na ba premier CO solo la na bango mingi oza maile. Alors yo sikoyo olandaka ba émission moko o ba critique ba pasteur ba émission moko oyo ba zoba ba sekaka pamba ba émission yango na yo soko ko landa jour passe ko yela yo e ba no memo na liwa o ba no luka pasteur Jacques Dina Banza botala ne basali mama wana ta mobali abenga ngai ale baba nous salanga ba mission ebele tala satan ndinga salaka bino zoka sa mission etalinga njoka satan amoni ke mutu moko koya kobika ale amemi batu nyonso ebele ale mutu moya ya izate mama ona zolo batango abengi nga to solo mission na ye 2 jours ou 3 jours après mama mususu mama ona oya kala wana lekaka aye ko lekala isusu mama na pe akimi na bia esili lukula mama na akimi to ko yoka ka un jour ke parce que epa yazo lala bazawana ezali to longoli mwana moke kindoki mais akwena ndako oyo azo lala ndoki azakuna oyo apesaki kindoki mosali loko mokote mutu oyo apesaki kindoki minere apesaki kindoki bakufa na sonda ko mokote sinon ta kozo cela est passé minere est toujours fragile mais mukolo po kindoki sila eza moi pasite bande kolanga guerre eza na kata ndako papa paralysé attends la azomona ko mais akolo quelle punition atalaka mais akoko lo baté akoko bouger pété makolo kangama e kangama makasi donc akoko kuma makolo boité e kangama ka bolibela tali bala pa ememi mutu tala libala pa ikome mobali abatu est-ce que famille mobali eyebi onga nazokoloba famille mobali est-ce que yebi onga nazokoloba. Alors, tant on a passé maman à Kirdam, n'a bien maman, mobotama combien? Oh, terre. Moi, liboso, vine zandegeni. Banana yote, mais ayo. Vina ye zandegeni.
oh mawa mingi bongo ya mibale to tukina mibale tala il a qui singa ke et pas ya uta entre les parents ceux qui m'ont causé l'indocité bango mibale o abota mo za l'indocité mawa tala malédiction de destruction de Holanda mama wana bana misato na ya des alliances ya pas mibale bango misato na kindoki mama ye abota ba mususu bango ba union so assez pesi bango kindoki parce que dans la sorcellerie il faut distribuer la sorcellerie. Bande vous a passé moi mobali oyo nga moko ereze pape maona kimina nazo tala mobali oyo akobika ndenge nini parce que batu bazo surveiller ye bayaka wana baza wana na seli susu na sorcellerie est interdit bo brutaliser sorcier oyo azo punir mutu bango na bango est interdit oyo pe ase babi mama soki bana na yo te ni papa na biso za bo itali yo pe zwa mama ba ndimo na ba douleur donc soki makasi te mama pe akokende avant papa soki bitumeli makasi mama pe akokende avant papa ou bien papa akokende avant après mama fana na ye tala alors siko foyeba bana oyo bango misato nani apesa bango mwana lobi papa et mama mama bité papa na biso te soki papa na biso te faut ezala pa na bota yo bomi bale mususu paralysé mobali aza paralysé alobaka te azotala ko mais alobaka te tala punition azotala alobaka te balesaka ye bayilaka ye asalaka besoin na ye nyonso pa elali tala punition bandeko tala punition ole baboma ye bana moko te tandi baosala ye bandeko nanga moto oyo asambelaka kende église akokoma na eta wana te oyo asambelaka kende église akokoma na eta wana te ba oyo bakimi o église bokende kosambelaka soko okende kosambela te kende ba ministère na ba biloko efongama ebele même na ba téléphone ba ministère ezali kende osambelaka yo za mondimi oza na pouvoir te ya korésister na biloko wana ezalaka ce n'est pas pour rien balobi pasteur mais il faut faire attention et belé basimi bible basa ba pasteur te bino to benga ba pasteur bango ba bible za ba pasteur te na uti ko na ba mate ya mo ba utoti langa yawa balobi muso ameli masanga eza péché moi c'est libala quel que soit ne bazo nyokola yo oko divorcer te mate ya voici l'homme na muso na ba mbale baluba mais nayebi te so boyo kaka nga nayebi saka bino pasteur amuluba zate pasteur oyebi kote ya liloba zate pasteur amuluba na molimo santo azalaka te ce n'est pas que nga nazo critiquer to na finga ba to na lingi ba kote surtout ba mama ya ba lubo ba na ba mate pa voici l'homme mais ça m'a mingi motala mutuneti o suki walesa musala ko bina kana ko bina ayebe ta liloba te ayebe ta kote ya te un ancien mutabeta kambunda un ancien sorcier, pas un ancien sorcier, il est toujours là. Dès que ceux qui vont moni au l'église, pasteur n'a pas de ko bina, azan de pasteur te, aïbe le côté. Azo bon mana ko bina. Et bino me moni pasteur azo ko bina, boni ko sepela. Na moni na walesa, na moni ngona ceux qui bossent, ceux qui bamako bemako, ceux qui bamako bengaka. Bango tu wana musanza bango tu wana passer dans zate tant bazo ba bien on ça fatal mais moi je te dis la vérité na pesa na makombo te na bino ke nyonso ba Moïse Mbiye ba mukuna walesa kalambai
Tony Silas, Makanzu, Banani, Brosta, tout ça. Baifonge, Baka, Nyoso, Yozo, Yoke, Zobi, Manamonanga, Moussala Nzambazate. Oh, Nyoso, Yoke, Tangi Combo, Moussala Nzambazate. Alors, pour la famille, wana, maman, wana, naka encourager, aluka pasteur, mususu, pour pas nanga, kozonga suste, pour souka benga, nako yamba yeme, nako sansoué le côté. C'est triste. C'est triste. Alors, pas si nyon so maman, papa, monaka, jamais maman telema qui nous luka, basal nanzabe. Jamais maman luka basal nanzabe pour traiter papa. Mais papa nous la solo baté, moi pas le baté, mais maman pas basal nanzabe rien. Moi c'est un gars, moi bas les boyers, ami pas basal nanzabe rien. Si ko yé abani ko bela, abani ko luka basal nanzabe, pona yé moko, mais pona mbalité. Tala ma bala bolukaka. Tala ma bala bolukaka. Ndeko nangai. Soki au divorce qui. Pona moi c'est qui n'a ndoki, to mbala qui n'a ndoki. Je te conseillerais de kovanda ndeko na longtemps. Biso basal nanzabe. Boyebi ba diable atini la biso basi ndengene. Hein? Combien de fois moi ça zo ya lingi yo. Maintenant seulement si ma mkongo na ye azala makamususu. Azui mission na yo ke no boma ye. Apa na ngai ebele ba vie na ba zo beba ebele. Parce que na ko yeba ko za misala. Mina ko yebisa yote. Mais oyo wana na yebisa ki yenga mama tiko nyokola bana na yo moko boti. Na ko sala ba mama mi bali mi sa to benga nga ba mi papa azolo baboye yo bina msoni. Je vais vous répondre. Et puis donc kebisa mi bali. So ngo bala ye talio. Merci bandeko. Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Na ingo sala mususu mais na sali déjà dena o 3. L'homme na sala peut-être mususu 3. Nyon sona expliquer beaucoup ma président na vie.